balandi www.congodialogue.com bomoningai Margot lelo na eko tala bana le quoi tozaki comme déjà pembeni ya rentrée scolaire ba auto to bois kaka déjà la dédicace mabanga ba permettait biso tana muke po basunga biso to mekata ko satisfaire bana oyo po parce que bientôt la rentrée scolaire bimo boyebi kaka mboka ngonde tozali mbutu mo papa ya musa oki kozanga to mama oki kozanga yango na muke tozwaka to bakita to kanisela pe bana tozana avenue Kinsaku numéro 76 na commune à Selemba au quartier Molende toyaki otala toyaki visiter bango na carte église na bango ni na préféré qui na kabila bango ata moi bic ata moi crayon ata moi cahier pour permettre bango na rentrée scolaire ils a laissé tate que ils a nango ya mingité mais et permettre bango et permettre ta papa abakisa oyo roki kozanga. Sala lelo yezo sali na kata ba umbu nepe na basai na ye na kusunga bineze sengote esengo le bobete liye ale kilo sulobi mama Margot nzamba pambola yo to sepeli ko yamba yo lelo nyoso ye nango to ndibi pe to yambio na kombo na Yesu Beteli mama Margot maboko makasi. Vraiment ezaki ya mingité kaka ya mukio na zaki nango yango yo na ba prière na ndepo binzambe ayoka bana yemo habina bible la bible na ma commune le bien te laisser venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux pour les petits enfants yango wana na ba prière na bino to wanda rosambela tango midi pourquoi bo remerciera bato basunga hanga o batika hanga te na mukio na senga na tokela ba porte apesa hanga bo mekata ko sunga po à la prochaine fois ya mingi eya po bango pe soki pe na bamboka bapaya to bando to bamboka bapaya basalaka nini ba rapé ko kotala bino pe pona to évoluer ya moi mingi po balobi ete musapi moko esokolaka misu te faut tous les 5 misapi sokola misu yango wana ya mingi ezaki te ndamu na mpesa bino ndamu pe musu na mpesa ba maman parce que ba maman nde mutu basalaka nini babotaka biso yango bilo na yaki nango yango yo. Merci mingi mama Margot na sepeli ami koleka. Je suis très heureux pour nako yamayo na kat nesika oyo. Tu es une église prophétique de guérison par le Saint-Esprit. Tala misala tuzo saleza misala makasi. Tuzo yamba babola, tu yamba batambongo ate tu yamba ka bato baka na passe na maladie na mikakatano. Et puis bato bazo tangisa bana ba bokola bana passe. Kutu vraiment ceux qui likamuse ko yamba la simana ko sepela to développer pour to combiner ensemble pour to sungaka to sala ta ofelina pour to sunga na biso babola parce que pasi na biso posa na biso za yango wana to sala to sunga to aider bato to yamba bato bayaka azangi mutu azangi ba parents azangi baboti to za ko sunga ye na ba délivrance na mabonde na kolia na komela to zo sala sanyos pour na action au sali lelo na niyebi ke lo sambo ya bana oyo lo sambo biso basala nzambe ko sala ya mingi po ete mbala sima oka kozwa ebele o eleki kutu pe même osali lelo na yebi ke butu mo ete bana ko penser toujours na mama Margot ko kima biso te ezala mbali biso pe mbala suka te yaka pe na ba relation musu oyo yebi mema bango ba ko mona ba pesika oyo to yebi ke na yo na biso to combiner ensemble avec Dieu nous ferons des exploits nzambe akosala minene côté na yo côté na biso côté bana nzambe pe biloko bano bazui na yebi ke ko sunga bango na kotanga na bango na mwa mukesi ka parani yaka bongisa anya bimisa tuka na ebike et porter déjà un plus et bakisi ya mingi yo mona mukeme pona nga na mona ngo ebele po to moni na mutu moko te
aye ko sa eloko yo za mutu liboso ti matambi awa o sa biso likampo eloko o na bike to ko boyela mingi pona yo mingo ezanga ki nzamba bakisilo akopeso pe po sungama po même mission na yo ba action so salaka ekene liboso chaîne yo zo ko sala ba mission pe misani surtout chaîne pe to tombeli yango e mata e butata ngoni surtout to tombelo kimia yo na famille na libota na famille non surtout na télévision zo kambela misala chaîne en tout cas na responsable émission vraiment ekene musika ezo nga so simate Margot na sepeli na action sali parce que mbali boso to mona ndenge papa mokambo to ba awa ezali église ya Valongo Otobin EPGS église profitée de guérison par le Saint-Esprit en tout cas le coloyer awa place to bien ngo Bethlehem isika yiso botama pe to bien ngo susu Bethsaida bisika babeli babikaki na kansi ko le côté awa oso pamomi elongo na musana yo merci mingi soki na jusu ko babo itata mama na tali ba mama vandu wan pe bilenye wana na kanisi lokolo bane bilenge ça veut dire autant de pambo de monene nzama na pambo la yo ko tala moke isiko teme tala monene nzambe yangona minyo ko bezati na remercier bele nzama pambo lo papa lobi eza mbali busoteme za mbala sima sozo mutumbala bibele ko merci mingi na ndenge mama Margot yekoleka awa kopesa biso biloko bana classe na esika biso to kokela to kobakisa na oyo kopesa biso eza mbala liboso te ya kokoba kaka pona oya kosungaka biso yo pe misala na yo ekende liboso na bakonziro baza liboso nzamba pambola penza ekimate ekende liboso po ya kosungaka biso pe mbala sima merci ngai batianga maladi na likolo namoni mama Margot lelo aye awawa aye kosunga nga bana na nga baza mibale Chris na mama tete bazali awa pour na kokite naza na mbongo sute ya kozongisa bango na classe Chris ake première seulement tete ke 5e primaire na sepeli mingi ndongo yo opesi biso mwa biloko wana po esunga ngai epesi nga kutu souffle makasi na sepeli makasi vraiment maman bibi shinoka bino mozo mona nde papa lobi aza maladi muto osungi azate po les moyens tambolezate parce que papa ne mudalier sa famille tant déjà papa komi boye c'est que famille peut komi paralysée yango to sengi na bino bato bolanda ba image yo bo mekana no akosungata na 1 euro to 1 dollar et mekata ko permettre chaque fin du mois to chaque temps to sala nini to continuer ko sala ba action pour to aider il faut que za na amour du prochain que za ka peut pas dire que non na za amour du prochain moza en compassion il faut appeler na compassion na amour du prochain ya ko eba ko salisa ba ninga ton baza na kati ya pasi bik na biso ezala pona kosalisa bato mingi bazali attaqué na ba maladie etali neti ya sorcellerie bakaneti ya bano balesi kindoki bato babeti bango ba maladie bambaso tolembandaka bakate na kanisi outi koswana papa outi ko filmer amoni KO azalaki nango atambolaki na hôpital azwaki guérison te ateze église ya muke tosenga lisungi na bato po baya kosunga biso to bando sungaka bato bana baka o eza baka mystérieux o ezaki na ba niveau hôpital bazokoka ngo te naki na mingi ya koloba te nazongisi merci na lisungi osali na kati ya etonga o ngai na yaki awa naza mutu ya maladi nana pena bana na nga misatu awa po awa passer na biso awa ya sungaka na pasi mutu kosunga nga azate famille ebandona na ngai alors là il faut solliciter papa Nelly papa pasteur pour l'église ayambanga awa na bana donc na la awa na bana kosunga donc komela tina ngana tongo midi poko yo asungaka na yela awa maladi na yela awa attaque ya libumu na mukumu na stoma mais na minute na zuru baboye ya guéri amen na za kubonga yango mama Margot na sepeli mingi tala pas na zana ngo ndongo sunginga na bashakos na bakai oyo pe sunganga pe bana po bakokisa te yanga kokene libela te donc souvent faut ya kutala kabiso mingi awa soko yo sungi papa awa papa so sunga biso soko yo boxi papa awa passe to sele loko mo donc zaline grâce à Nzambe motatindi yo oya potokota na
En tout cas, maman, merci. Nasengi kaka appel na balanda biso à Londres lokola maman Doris la personnalité, nasengi Michonoka, maman Bibishnoka, nasengi Susanita production papa Noé, na bengi pe papa Moli Chako, na maman Chako, nasengi pe oyo babengaka kuna à Londres Queen Charlie, Lévier Zangou, maman Karine Zangou, bino nyonso ba oyo boza na Londres en tout cas, bozana nous likanisio. Ceux qui na mboka États-Unis na moni lokola papi Maïbelanga, Eric Malaba, grande sœur Shérif Alon Lufuma, na Canada kuna Karine Maswangi bino nyonso bo mekano ko zona likanisio. C'est pas ezaka raté que ba mindele ne ba utara libanda ba ra rosunga biso même nous-mêmes les Africains de toza ba congolais photos en amour wana di prochain ta le quoi derby ta simbi kavera lingalela derby kolela te en français tinda bilongo susu otinda ma Francine avec moi ça ta mtema malamu tantine chouchou de Londres place aux Ali Doris la personnalité na senga suna chérie na kwana ndo beta munini kingongolo bonjour bonjour comment on est je suis en classe passé classe non troisième je suis otanga wapi na Datarama yupi papa nde o azobela te papa zo sala na sala ngidi papa pichu jamba pambola yo na glace osali mais na ko sepela no mingi osungaka biso papa na biso na misolo ya mingi te mais yo ko bakisa. Merci beaucoup. En tout cas, bien je suis que je sais qui m'ont quoi, je sais qui m'ont quoi. Mon vraiment petit Jésus Didier Chombo, mon sénateur Paolo tout dit là où tu es, Georges Barbosa l'essentiel de l'Angola, Bosco Tumatu, bien sokuna na mboka Angola taki ya kwanza komara kwanza dollar te mais ata lufu no ya lufu so na komi na lufu no ya mama Doris sunga biso to na passe église na biso eza mukie mozu eza mukie bat bazato la la biso Povanda kawa mama Doris Orlando kuna na Londres biso mama Doris sunga biso tindela biso biloko papa azana mbongo te azana pasi pona tangisa biso mora minava be pasi toto nyoka mosunga biso tindela biso ozana ngo tindel biso nazaki nango na posa yango wana nalobi boye biso papa po batangisa biso toza pasi po batindela biso biloko oyo tozangi nango tosenga lisungi basalisa biso papa po batangisa biso balinga batu basunga bango po batangisa biso bien bango baza mbongo te o baotangisela biso tolala kutu na église mbule ezobanda mbule ebanda tolinga boyo kobongisa peta église merci vraiment merci bakoka babatika te babakisaka vraiment ya mingi yaka bango penza mapambola bango biso pe na mwa moke oyo tozwi esunga pe biso na classe oyo nyonso yokolalaka wa oui nalalaka siko ozolala wa nani Abigail Abigail yoka kombo kitoko Eric Abigail ozolala ka mingi de mbula ezobanda ta batol yebisa papa Richard mbula yango oyo ngai na ndolala wapi tokena ina inondation kuna na erosion toni azolanda yo papa Richard sunga biso na batol na ba rideau église mbula lingeya towanda olala wapi batol ezotana ata batol asika osunga biso totia tolalaka pona lisungi tozosepela loko toye tobosa na zongisi melesi na ndenge bokomi awa po banda tokoma na EPG awa bato bayaka te nazali muta malade na yaki pona malade pona komisalisa pasi onga nazalaki na una tamuli na hôpital basali ba opération biloko nyonso basali melezwaki lubiku te kasi lekona tango na komi na kati ya église ya pasteur Nelly nzambe asali banongoli biloko na kati na nzoto nanga na zulu buiko pe tozali ko senga bato bazali ka bazana malade bazako sunga bazako ndiko na bandako
ezala bisika bino bozali soki bato baza na maladi baye ebele awa lubiko ezali awa esika eza moke me bato bazali kobika na kati esika oyo mpe tosengi bosunga biso tala bisika tozali kolala mbula ezali koya mopepe ezalaka makasi soki bosungi biso te nani ayo kosunga biso tosengi lisungi na bino bamama lekwa bokomi awa tosepeli makasi melesi mpena makasi tosengi bosunga biso makasi bopesa biso ya mingi na bana kotangisa bana ndenge tokangami awa na kati bohôpital tokosunga bana nzela klase ndenge nini toza na hôpital ya Molimo ndoko sunga biso makasi bana biso ba ko pesi bango oyo ko bakisa pe ya mingi bele na bilamba nyonso na mapapa na basapa ozwasima po la grande dame la phrase correcte alinga nda mona ba image a mona ba bébé na ngaza Francine Ngebe yokuno zolia frites hamburger pizza skota ba mama na nga awa biloko bazolia na sengi penza en tout cas likambo penza et ça ata 10 jours te na mona penza réaction na bino ta bébé nda zoela et c'est fora cacheti ta bébé nda oela biloko bonjour maman maman ya munyo awa na EPG lobo okotindela ba papa bando ba olanda tenga na linka boye église na biso e mata liboso to ko lokoma tolo musungi po basunga biso po tambule ko mokoya po mbule so ko mokobeta sona di bande sa kitoko te talinga église na biso kene liboso derby tozo poussa ne to Congo dialogue ba mbala ki sara image à la pluie. Maman, mina sema Swahili, Derby, Swahili, madame Alexandra qui Swahili ko Derby. Maman to munyo awa soko ke ba ki Swahili bana namso musuba baza mboka banda ba Swahili musuba yoka yo. Hapa shetu iko hapa mkanisa ya Mungu. Huko tunikala huko vraiment maneno iko na fansime iko naendelea paka mbele. Batu benye biko maladi huko biko banalamuka na kulamuka mambo ya bikamu yeko hapa tena she bote turekuwa huko kwa kutembea na muchi surtout mimi nilikuwa kutembea na muchi mimi nafika paka huko 3 jours mimi nashimama mimi naanza tena kutembea na bwa leo sasa tuko naomba batu sarieko batu pata batole na bima yote toilette tutengeneza juu ya bantu biko nakuya huko mingi afu hakuna hata ya kusemea mzuri batupatia tu bile bintu tuona tena ya kufanyisha bantu po njua ya tuona isika kazi ya kuweka bantu. Asante mama yangu Derby tozo kende tozo pusana bilo una bosokola daba benga jacuzzi ta place baninga place basoko maman bina Swahili ku nyumba talawa uzomona toilette nuna bosela ba jacuzzi nutala baninga nukota ba piscine bota pe douche baninga ba sokola penza eza vraiment dignité na osenga vraiment la grande dame la phrase correcte Francine Ngebe balobi Charlie Shaw maman bibi Shinoka chouchou de Londres papa Michel Binonio Doris la personnalité papa m'a cité la Bayuba TV colonne de maman mami bilamba na ba bébé plamedi balata lisusu te wana soki penza to kotinda to salata mo eloko moko wa pauvre musique bona za ngamba ngalema soko je ndambo ngalema Derby nde mosalo wapi moi mobali monitala penza Derby so moiza to ko pusa nozo batol ta batol andako ozomona ke non batu bache mabanga pour ceux qui mpepe makasi sa nini batole pumbwate est-ce que vraiment yom to baby sa no ka mbona mabanga obombi moi 1500 moi 2000 no apasi ya kayu pour que babwa ko moi libanga dédicace na album chiko tala pasho bandeko no ba congolais bazomona ata roki ata ko selo ata prière moko que nzamba ba selo sous 50 ans 2 ans 3 ans bénédiction sur bénédiction papa chiko ande douche bah oui esa douche wa maman basokolaka maman bibi no komoni puis perdu puis perdu yango yo parce que makoki museza kiti tuteka parce que batu ba mena omoni en tout cas eza vraiment pas si mingi Francis la langue place aux ali penza ba non rosolanane bosolanane toujours poussa na pembeni ya douche on a douche ne ta vraiment mbula ngwezo elanga kuto zo protéger biloko nyonso bongo siko so mbule kasi kami peut-être on ko taper mbula surtout ta saison mbula surtout qui ko s'approcher bon mona ndenge douche ezali
bozo mona tozo koma na douche hein kuna tozaki na elle toilette à elle douche et elle douche à elle toilette. Nous autant nos clôture nanu eza en tout cas bosunga vraiment na vraiment la besoin d'arbi pousse na tout le monde na toilette vraiment dengue zali vraiment eza état moko vraiment critique pe délabrement en tout cas na sengi vraiment na papa Maxi la bayuba li filu mabino balanza Allemagne boss Alain Zongo bino nyos watoza na mboka Allemagne penza TV colonne D ba journaliste wa beta ba Johnny Bruxelles grand photographe et ça vraiment bien ce papa Maxi la bayuba comme celui ata message oyo au permettre ta ko sa ta action awa Didier Chombo petit Jésus na moni Afrique du Sud na tonton joli na moni bino nyos wa Afrique du Sud ba Coco ba Joko no sa pesina so ba mbote to ba s'appelle Isusu papa a des toilettes en tout cas bon moni hein oh artiste en danger les rara mbonga bato oh Margot les rara mbonga ba derbi ala bilanga Margot comme mutambo on a pas si aboyenga la zomona Francine Gebe na pas si aboye penza hein la phrase correcte n'a pas si aboye vraiment na sengi penza ba obolanda émission pour na bi Congo dialogue quand tu mets on répond so bino bo tchara ba répondre mais biso quand tu mets on répond na sengi vraiment na association na oh Francine Gebe a diriger kawana vraiment Union des grandes dames, Union des grandes dames. Vous vraiment les grandes dames de l'Europe, toutes les grandes dames de l'Europe sans exception. Na sengi penza, bo agir penza hein. Bo agir pour to biso to za ba africain to za na makila rouge ezotanga awa yango pe tanga pas la phrase correcte yango pe ezotanga pas Sephora Cacheti et pas Chouchou de Londres et pas Doris sa personnalité Anita production puis tout la sang bleu babi yo za no kutu sang bleu et le différencieux ezate papa Richard Mangumbu na PCP boss Ousmane Sila bambote merci minde bo aussi 40 bo continuera ko sunga sans oublier pe derby moi na bois qui a micro pour madame ezate pour ezande yanga micro ngane na le micro na mito c'est ça prophète Nelly puis ça remboté puis ça un bisou kasi yini mama ne yipo vanda anakati église Est-ce maloba nyo kotina Francine Gebomoni babi ba fille mère bazami na Congo parce que il y a plein de choses vraiment to moni azali awazana bana soki le bokotinde la bato banda bazolando maman Francine Orlando le banyo kotina na soutenir maman Francine passe makasi papa salate maman salate te karate kobela kaka yanto yaki na église awa pour le biko pour la pasteur moi na bana kobela babokele ke biloko to tamboli bopita nyonso eloko nazo mona te mais na papa Nelly alongole eloko wana lobi ke coach ainsi merci na soutenir bino oyo bosali bosala kaka po nzamba pambola bino kola na passe ta wambule bandi ko bana mpepa malili mais oyo ngina ka lobi bosunga biso botala mabe na biso te botala nyonso na biso te mais nzambe akosala mpona bino oyo ngina ka yangwana. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Mina Souka, vraiment merci Mina Derby. Oh, le dimanche, on a quelques bêtes à tourner, maman na kinkole, mais aïe quoi accompagner nga. Na pesi na de tous les temps, tous les jours. Na pesi famille mata mbala Gladys, hein Gladys. Depuis qu'on a comme la nga, na pesi wambote, na pesi wamno so wambote. Oh, kasson qui qui va si courir. Donc je dis. En tout cas, pas si vous mettez en kin. Bon, quand nous sommes à 5 heures de chaîne à répondre, pas si ça m'a cassé. Yo nous boire à pizza, nous boire à shawarma, hamburger, pas si vous mettez en casse. N'a si vraiment mingi vraiment balance église le balance un peu Bolanda émission oh vraiment ba sœur nanga ba frère nanga nyo sur le monde entier ba men na bino sans oublier mon papa prophète Condé Paul Dominique bien sûr un peu si me ba mbote vraiment na PCP merci mina Congo dialogue mobimba bambote na bino tokutani mbala sima.